frère nangai ndeko nanga mbali soki ozofinga Karine okozalaka kana malédiction na vie na yo tala vie à janvier soki yo ozokokomita la télé janvier tala vie nanga janvier pas tala yo bomitala na bozaka bino mbale janvier à telle vie à bire telle vie à janvier au moins appelant janvier ke bato bongisa abire yo peto bongisa po bino mibale bozokende elongi ndenge moko makambo nyonso ndenge moko soki tala bire vilain janvier vilain hôtel ya bire azana ba problème janvier azana ba problème au janvier mutabanda alamba abire na basani bino bo comprendre te lelo bo koma bonga role biso ngana bando la fe basani pe abire yebi ko sokola basani abire chargé ya basani tout ya Karine bilora ne olamba bat bandolia acha règle nae batushu balia mais soki badama au moins salamba na cuisine to ebakate maman mais oui soki ba misusu pe badama on fait badama parce que baleki le koso. Mais oui, autant aux a le coso bilial, il y a pas tout autant en baba le coso baba no ya pas Karine pour nous relier. Muto rose à la censée à l'ambert makila et ça au réglak. Il y a juste ton Karine a dara moi signé. A mutika la comme la Karine me compte sika régla de Cardinal ndena. René Abire. Dala na polo na lati. Hein? Polo na lati ki mon ngande. Zéro, abire la tête poleuse avec une mondaine. N'a pas sous culotte, n'a pantalon, n'a cinglé Karine Moutazo pesa bir mbongo à qui nous ressemble. Vous comprenez? Janvier le barango Karine a bando pesa ba mbongo qui n'est pas anniversaire. Janvier azaki moi na neti et pas Karine. Nenga bir azaki moi n'est pas Karine. On a kinchasa bir ala la rade. Yebisanga adresse abira fanda wapi ke adresse na yango ndaku na yango ngana la sabino ba image abiri na tapis alala na bandal iri nenga zawana Karine alungwe pana ki pa abiri hein oh et pas fali kutu Karine okende te bo pas abiri mais nazo soit solo plus grave et pas fali kutu okende te Karine okende te Rossi TV kuna tomona ba théâtre émission ba musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner kaka. O s'abonner, OK na notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka Linet na Rossi News TV pour na s'abonner. Bonjour, nous abonnés à Rossi News Télévision et bienvenue à l'émission La Bino Foire Vert. Et c'est toujours moi devant vous, Sarah Matomo, notre Madi, Marcelo de la presse. Je salue la présence de mon caméraman Mira Kinzi. Et aussi à monsieur le DG, aussi à madame Rossi Moufouansoni, autre Madi, la patronne. Merci beaucoup à la famille Kiambi, Nelson et Kiambi Bossa Mboka, Tabita Kiambi, Nene Kiambi, Sephora Kiambi, et aussi à Alvaro Cash Play de moi. Sarah Griezmann et Sarah bien. Sarah Kunga. Sarah Kunga, la parisienne, aussi à DJ Lionel Poitiers, on a battu des mois de 4. Tantôt Sky, tantôt Smicha, Mbotenayo. Je dis un grand merci d'avoir abonné à Rossi News Télévision. Toujours pour ce qui concerne l'actualité, Internet et Yakoinda. La baronne a pandi secret. Habité parmi Bazarana, il y a aussi d'autres musiciens Moussoussou. Voilà, mais la Makila Balia. Tisikoto localiste to baba nani balia te mamboze roinda balobi peke non la barona role sa makila te po ye moku na nenga système ana pe zakana ngoti voilà biso ina biso te yango na bi non émission lelo funa olukia Baron Rouge de la presse te me reçoit parce que yata muta ina kati équipe nationale ame robumsi la biso ba vérité to yeba est-ce que yeba lia eyebi bato balia ayebi bato ba musicien balia po bina ba musicien balia o bando kinanda kuna ye na bato musu équipe nationale o bazaki tout le temps na ye bando ko sa ba télé réalité nanda kuna ye balia alors to télé pe na ba émission musu to moni pe batangi ba koma bato musu pe balia ki équipe nationale na ba musicien musu bon ngana pas Baron Rouge n'habite ye pas lia to ye yebi bato balia. Il m'a expliqué l'émission na biso ya lelo Baron Rouge de la presse ça doit être invité wawa to yeba yo po lia parce que lia aux apembe na ngate nenga bien de la presse babi corona confinement quoi. Bonjour super tantine moi ça mwindu ya kitoko ya qualité na quantité bonne santé ouais santé quand na rythme mboka santé moi muke bien moi muke faux mais
na rythme moko ekene nango bien dans le bon on est là. Voilà, mambo za oui na lembi que so courant mambo nyoso. Te so na lobi na zo courant te na kosi. Pour kombona soda na Beret Rouge za pamba te pour Karine ebi ke soda la la te. Musala soda za ka ko venga pela na sentinelle ya bana membre. Na sentinelle ya ba chinois ngai. Ngamutu nazala pena ke bango tu bakoti bakiola la natali nani ala lite. Yokota ki ndo lala ponga mo garde du corps na tikala na sala musala mbolo. Nani wakoti te donc ba chinois tout na pesi na mbote na ba chinois tout ba bonne année partout ba zwami bisika bazali soda ye ya Karine Mokonzi répondre à Karine Mokonzi so bengo zuiete ozwa ngai mutu na pesa ba réponse que non mami est aux toilettes mami boyena boyengane mu na pesa ba réponse ndengo yo luka ngai na pesa ba réponse ya señorita Karine Mokonzi super tantine moi c'est à péter. Ya pembe. Mambo za wenda Beret Rouge soda ya la raté toujours et vezo surveiller base nyo sa ba chinois. Beret Rouge to betel sula makila. Yo to na habiter na rolo bandeni. Ya kati, ya profondeur, ya tikuna na se. Ya kati équipe nationale. Alors affaire à makila ou toujours comprendre te. Expliquer biso les années. Te pona banana nous koloba boy ngana za l'équipe nationale te ngana za la ni l'équipe nationale donc naza ta ni kiri mon côté be kiri wana nyonso Beret Rouge azate pour békire comment ba tricage au moins on a lycée Bosangania moi comme au papi tu as manqué Christelle a manqué un tel pour ne pas avoir de problème avec des gens donc Beret Rouge na yakaka ngamoko les soldats de Karine Mokonzi et Sili donc nazala une équipe nationale te nazala une kiri mon côté mais batu o pena na lia kana bango na melaka na bango na fandaka na bango eza ba charge eza ba défenseur donc au Beret Rouge azala na bango en tout cas na robana non peut repesa mbote na ba yangai batu basunganga de loin ou de près batu ba pesa ka Beret Rouge ba conseil parce que na tout na ka ki ozo solo la nani obengaka nani a contactaka nani apesa ko ba directive pour lo ba pour sola Beret Rouge a sola na ba prêtre nouvelle collection ba prêtre siko na kati na chasser na pesi mbote na son feli Idriss Chalako un prêtre parmi les prêtres venanga aux États-Unis na pesi mbote zalaka nengo zalaka pourquoi pas na pesa mbote na Chalako prêtre kaka yoana na pesi mbote na ngaya makasi lisusu na vieux samouraï l'homme qui retient les bâtons du commandement de la sapologie africaine samouraï na pesi mbote mama to kota siko expliquer ngai banani baena mabe banani babandi mabe pona démarrer bango. Voilà, j'espère que mambo ne bantu bo moni mo déjà ko annoncer que kamite mambo zo beba. La barona lobby, ils ont un bateau à l'ambela bon makila balia. Total na émission musu to moni ba citer ba quelques musiciens et peut total isu na émission musu ba citer ba quelques bateau bataki ba proche ya Karine Mokonzi. Yonga na ino pa Beret Rouge na tuna. Est-ce que oyoka oyebi to yopolia? Te bon kolia na ebite kolia makila est-ce que yo nonza bokola mela mutu makila? Bon en fait et ça ndenga mutu. Eza nenga mutu. Bon na ebite o bazolo bana ki Karine aliesa batu makila. Il faut bazala na ba preuve o ezola ki Karine aliesa batu makila. O bazolo bawana il faut ba preuve ezala parce que nazo mone loko mon côté o ezola ki Karine aliesa batu makila batongo banani musicien nani. Mais quand on peut s'en ba kombo na bango po o eza répondre à Karine Mokonzi. Pona répondre na robanga te. Dans l'émission, tout le monde a c'était ba combo babi que non la baronne parmi biloraner ou lamba bat banolia acha règle nae bat musubalia. Mais ceux qui badama au moins ça lamba na cuisine to e baraté maman. Yo peso ba no lamba na cuisine ozo lamba pour les sentiments na yo. Mais oui ceux qui ba musupe badama on faut badama parce que ba leki lo koso. Mais oui, autant on a le koso bilia lia ba tout autant na ba le koso ba no ya pas Karine pour na rolia. Bango nyonso ngana ko tengelo ba kombote na tekaka bango nyonso ba no ya pona damage ba yebi ke Karine kune pa nezaki mututu o ya roya azuiji ameli ali ozuna transport ozongi pour la baron na za mutema polele. O comprendre na za fimoko o lelo mais romoni ngai bozo pesa ka ba nyama mususu ba tamba ya ko loba na ba micro biso to lobela ka o batmo baza ben civique. O boko pesa bango tant que toute opportunité te o loba bazwa o loba ka n'importe quoi zuka ka chance micro na yo nengo la tunoka kitoko boye oye po bandi ko interviewer azupe gaza bando loba donc en fait ezanini Karine soki aliesa batu makila ba o ba lia yango soki eza réalité ki ba lia yango il faut ba dame yango po ba leka lokoso mais soki ba lia yango te
ils ont un problème monté parce que Karine a la ka vina et Karine a ka Karine mutako yana ba histoire batna batna ba histoire ya ndenge na ndenge okutozo yo kezo bangisa bisota pona necessité ngana solana Karine singa bere 2021 okoyoka ba histoire mususu yango na bande mona wana pena ser na nga biro akati to betane masola ya kati ya bisa nga ke 2021 to ke na tactique ndule mais au mona makamususu e obima yango na sir déjà to bande mona ezobima ngana ebite ba musicien nino balia makila oya ebika lia makila peut-être yé moko abima lo baki ngai Karine adamisanga makila chier alors mona peut répondre oya pona répondre to banga mutute metozala prêt pona répondre. Voilà. Béret rouge, tozaki na cardinal. Ça mène au choleka. Cardinal lobby, moteur rose à la sensée, à l'ambert makila, et ça, oh, ya réglac. Il y a 8 ans na Karine a d'ara moi si na yé. A moutika la comme na Karine, mon compte de sika régla, té. Cardinal de René, Abiré. Talana polo na lati. Hein? Polo na lati kingo na ngande. 0 hein? Abira la te polo za kingo ndeni. Teto secrétaire na tuna maramba solo. Olobi bien polo na nga lati kingo eza. Abira la te polo za kingo ndeni. Moral kingo ni 0. 0. 0 abira za ki ya muketo munene. Zeka 0 yo. Omoni abiri zela na bisa. Omoni batuneti ba abiri. Abiri Karine Mokonzi Sinorita la baronne. Makambo bavana lo bangona na pesa na mbote pour histoire yango. Na pesa na mbote te zo salanga na pasi na mutema. Zo salanga pasi vraiment na mutema makambo boye. Na pesa na mbote te na kota na abiri. Mo ba biri na zo mulonga ba biri ba janvier. Ba biri baza bana o bazaki na Karine. Zo comprendre. Bano bazaki pembeni ya Karine o Karine a bokoli ya biri na basu kilote na pantalon na sengle Karine mutazo pesa biri mbongo akende kosomba. Vous comprenez? Janvier le barango Karine bando pesa ba mbongo akende ba anniversaire janvier azaki mwana neti et pas Karine. Nenga biri azaki mwana et pas Karine. Lelo zo mona ba biri ba okende makambo esimba lisusu bien te pona nini ba jeune moko ba vivre na lokoso. Zomona na lokoso ndeko nanga mwasi lelo na opeso conseil ata yo sozo vivre na mbali malgré ba problème malgré ba nini lukoza na mutu wana ata bokabona ndenge mwa bien koleka kate ko banda ko fingo dénigrer nzamba osepela te to sala ba sentiment te pokaka batie caméra micro obandi ko loba n'importe quoi po ngai yo lelo béret rouge bato bazwara temps ya kosunga ngai ke non bengi boye moi sans frayer 200 frayer so na bandi ko ignorer bango même nzamba opambola ngai te. Même moi sinon akalo vivano bimana e soki ozo ignorer nzamba opambola ote. Abiri tala kol ya polo ya biri. On dirait torchon. Hein? Un vilain type net abiri azo se permettre au fond finga Karine Mokonzi. Abiri zanani. Abiri anani na mboko. Abiri a produit fini yo kutu mtosala interview na abiri pour matisa e. Pe lelo nazolo ba makambo abiri za ya suka pe. Pour abiri azé l'autre côté c'est un sale garçon azo tambola na Kinshasa abiri ala la rabi. Yebisanga adresse abiri afanda wapi ke adresse na ye yango ndaku na yango ngala lingana yana la sabino ba image abiri na tapis alala na bandal abiri alala na bandal na ndaku nini afutela na bandal yo so ke ne pas abiri omone sika abiri afanda na janvier na ndaku na ye la barona bandako ya moi ba lali kuna ba abiri bazake pas Karine la barona ndo kinde kuna oh mama totika nanu totika na sentiment abiri nenga zawana Karine alungwe pana kepa abiri hein asepe mo musala lali pe kuna na tonga zo et pas fali kutu Karine okendete et bo pas abiri mais nazo so solo plus grave et pas fali kutu okendete Karine okendete bo yango na lobika ka okendete bo pas abiri bala prendre fali na ebiso ke epa fali Karine okendete et bongo epa abiri zana bisayo abiri mutalakisi échange ya $20 retour à $80 c'est Karine Mokonzi abiri ebara $, te abira yebaki mbongo te ke aki a changer mbongo bo azongi pena retour ya $80 na poche bo c'est Karine Mokonzi tanga bimana tongo abiri yaka zwa mbongo kende somba bo sala bo zwa 50 tia na poche wana lo ba ya sentiment te abira za na me conscience na lo ba kufita utaki oleka na chaîne yo parce que ba yeba te droit de réponse faut répondre mutu na chaîne ya sala ki émission donc ngamu tuto ya finga Karine awa luka ngai na ko répondre yi
nga kutu na kosenga pe lelo to yamba beret rouge to yamba na biri to tie jour boye air boye oya roya tenenge vena nga kwangolo zon sa terre wa mifumo pavé ki makulu que son âme repose en paix abetara mama chala mwana kao ozo comprendre o tie pena que beret rouge abiri total asikona na roya na roya te abira roya te po aza vilain type abiri munoko solo ozo comprendre wana bato bako fanda raté ki azo se permettre abandi ko finga mwasi neti Karine Mokonza za na ba qualité na ba quantité mama to za quand même bato abiri nga na landi abira lo bako ya benga na Karine pembe na ya benga parce que mal lingwe ano mona ba malchance omoni na vie na vie tant tozo kende tozo tambola makambo za na onka bongo ozomona même yo lelo ndenge oza boyo ozaki mwana moke peut-être ozaki ozosakana mais tant ozwa conscience okomola ta jean body ba tipo ozaka na bango ya mikano bandi okata bango omona mususu pa kotala ka par rapport à fonctionnement ndenge okomi asa nini amikati ye moko sanki okata babiri bakata na bongo a comprendre pena que design qualité ya Karine te nga lisusu te funa benda na elongi nazwa na elongi ya mutu neti ya janvier elongi ya makasi neti ya janvier koza pembe na Karine mais bazalaka qu'est-ce qu'il y a on a biso ke ya bo mwana o Karine azaki inconscient pour Karine ti le là inconscient oui ngana lo bango na bomba te mami na nga zolanda nga inconscient pour bato ba finga reka bato paza na bango bato bazotonga eka bato aza na bango donc ils inconscient mo ke mutu aza na mutema munene jusqu'à tel point que comme c'est inconscient il y a personnalité na yemoko ozomona a comme na niveau ka ke noto biso ne sto za niveau moko mais Karine a un niveau mona biri na janvier te frottant asiko Karine tozo tala niveau ya ba star américain ozong ça na ba niveau na te bo abiri c'est tout à fait normal la finga Karine pour batala pour y moko bo abira au sala ni yebisanga bira au sala nini peut-être pour luka qui na mawo yebise que no yaka kaka na fula pour fuli abira mona ne na lo babu ngalo nde to telembo to fuli yesu sabira facile abiri batanga ka yesu te abira autozo problème wa ngana kendra na ba preuve na relation na photo alela mwasa uti ko boya ye na libala wa kala mingi te ba seka ki abira za ba problème est-ce que abira comment bela mutema ndekazana bozo mona santé na te kingwa polo ekomi diembela si on est papi diembela kingwa ke mupanzi polo ke mupanzi zo mona mutabon ana problème abiri po bando finga Karine sukola lata bien tala pe santé no yaka finga Karine mona na nga muke moyena finga Karine ezate me biso pena côté à Karine to vivre na biso bien parce que moi code yaka biso to finga raté biso to za bato to yaka ndeka ko rédiquer bango so bakena ba sens mabe oye o démarrer au PC moins sens à vivre ya on a ça bon que zaba muntu zaba valeur kanangeza ba ve tout la dikulu tala kanange tala ve bota ben nange kutu abiri to bende kutu tito fan c'est bête to biso moni to sambwe pour etikali pena ko bambali papa na fille de fer ceux qui pas bambi on a kwento ebité mais courage moi na mai senga pardon na bayozoki sa mitema senga pardon na bay obebisa ba vie na bango senga pardon na ba ozo finga tin instant parce que na no changer té to koti 2021 zala ka même mukolo na bi ko tanga mo nchiki no amuke maison nchiki na tsango na makamu so za kana monde internet to abiro souffrir pour abizana batu tout na batu tout donc na ma papa non kote sepela lisusu na te po abiza ba ketche ya ga lisusu te batinde la loro te po abiza na batu tout donc ça là vraiment examen de conscience otala ba bisuko berere eza obongisa ba biso lelo soki mère ngaso na bengi na téléphone na zanga ya mingi mais ndam na zanga te pour na ba samouraï un prêtre parmi les prêtres vient nga samouraï bilanga blouson so na bengi ya kabiri kol wane kozala kaka bongo quand les Rosalaka bon abira au changer te ba question ba réponse nga écoute na mon il faut tu ba pona kende bien voilà ma besoin inda fan de sa enseigne télévision Beret Rouge il a droit de réponse à répondre cardinal no mo lagi comment cardinal ya nini cardinal ma finga to cardinal ani ya buzoba oui cardinal ya buzoba là je peux accepter cardinal anine par rapport à nini à sala nini abimisa nini abira ta miko apambo azana ngote par rapport à Nenyoso Oya Sali na ba chaîne télévisée abira ta trépied à Pambazana ngote. Comment se fait-il un mécanicien qui a ta clé de 12 na palais? Comment te ça va aventure? C'est un imbécile. Oh, il faut zalatana atana tiji ya mikoba ba ke lelo ngana le kaka na parcours na sala ta mo loko na zana ngo yango. Babiri te babiri baba garçon li babe lelo atayo ngo saki même sona abiri. Ngai funa laver pour akope son poka. Abira ko peso mpoka bebisi makamu na yo. Veri na zo biso wana solo.
wa ser na ngai kutu esali bien ngo yo tourner na ngai déjà nde toza bona laver o comprendre na laver na peso lisusu lupemba lisusu bo tutu ano abira tchako elungwa jamais ko lugari lisusu te so luki a tour aux Indies wanga mbisa lo papa na osuni télévision comprendre qui janvier kutu elonga janvier ngo tourner na ngo tabira za ne mo elongia moi ça va masa na courage mais senga pardon bazui yo kutu po yo mo elongeza moi passable mais abiri janvier abira lobi boyi ce qui est à éviter pour Karine tatara proche naïe ce qui est à éviter la baronne c'est parce que un asa ingrate deux asa la fille le plus sale de la République nanda kune bando ko vanda te c'est là et aussi ingratitude naïe et ça là qui a manqué grande sœur naïe Myriam ya bastar yango ça là qui est à éviter pour Karine de asa qui proche yaïe on a préféré ta loba Montréal a son c'est sur parti wana au monde a commenté est-ce que abira se déchaîner qui na likamboa Montréal pila ndako Karine nani déjà qui ndako Karine alia ba tutu ba ebi que non la fille les plus sale de la République démocratique du Congo za Karine gomena la na mutalibo magena la na Karine a parlé et aussi mbata ala ki salité bizarre biloko na katsa ndako epola ndako sola bikedi ba marambo bele siko muto ndako muto pe balia ke bonga ke zapena ba parfait ba sola kitoko o mi seni dagi na ndako na non batika ko epengle ba komba batu na katsa ba marambo na bango ya salité ya buzoba donc ba félicitations moni soki muto ko loba ke Gloire Yolanga lesa batu makila wana na kondi ma Gloire Yolangi alesa Jaël Show makila oh la berro chotala malobeza ouais malobeza ngai na ucho tala biri nenge kaka bira zoloba nenga fingi ouais nenga fingi parce que ko finga munoko ya yete munoko ya ba sentiment ye munoko ya ba sentiment ye mutakwa empêcher abiri na makamu na ye azate po munoko na futela ngo facture te ouais biso peut to futela ngo facture te ngo monique bere rouge faut répondre mais makambo abiri na linga susu loba makambo abiri te na ba janvier quand na zo soki ba vida zo comprendre abiri alobi ki o ye à éviter Karine. Karine te rapproche na. Abiri tant ozo lela e pas Karine, hein? Obi ba biri ba e pas Karine ndenge. Janvier azaki mukala ya jo moko bando vivre na Karine kala. Ozo comprendre. Na mawana ko tindele kaka trop. Bitindele ki trop janvier. Wana na nazo biso ya janvier. Tant oye ko lela musale pas Karine bazo ya kana mutu wana no mutu moko asepela na Karine. Ah, mais ndenge nini na mona ko de temps en temps ya ko zala kana jeune habite non jeune ko tneza boinga na zonga poto mais jeune face nini atikala nenga zabo azo souffrir Karine abi bon. Moya tikala pe boye ezate seki asa nini aya na banda kofanda naye ngape na banda kosunga kaye na muke me azala na ngai pona za na jeune garçon te nde siko bayaki ko zoyer aye ko banda janvier aye ko banda siko musala ni akiboyi vous comprenez parce que janvier ba biri ce sont des boyi et pas Karine Mokonzi po obi ke ba domestique bien za mibali ba tu pe ba leki mibali na kolamba bazate po janvier mutabanda olamba abiri na basani Dina bo comprendre te lelo bo koma bonga rolé biso ngana bando la ve basani pe abira yebi ko sokola basani abiri chargé basani tout ya Karine ozo comprendre que non janvier lambi janvier azaki moi VIP po ya kotarati peut-être na salon ba makamsu sa Karine privé pe Karine atinda kaye ozo comprendre nde bazala ki bongo mais ko ya ko loba ki ote abiri nenga zawana azaki pembeni Karine azaki pembeni ya proche na ye ezana sensité po Karine Mokonzi na qualité na quantité ata nenga azaki muke aleki ka abiri aleki janvier ex na ye te osimba te abiri aza garçon mpoka suki lo tabiri yo monango oui ngana monango mama omoni lelo tozo leka liboso a TV parce que bat bata la biso toyebani o comprendre toyebani suki lo tabiri so monango sepelater o sepelater bira za suki lo tu solo ke no bimana Karine ndenge nini po bimana Karine foza na kombo na mboko yo po bimana Karine il faut la garçon de marque tant nazo ba garçon de marque po Karine pa ya ka fula ga lisusu abia na olukane ba bon elle banani ba boulanger ya poto mibali na ye bangwana bon moi autant ezate ba boulanger ngwa poto ya mona neti na ko tangela ngwa la approche na eto ebite wana zokosa wana za ba sentiment wana za ngo ba sentiment ke non Karine bando luka Karine ko luka na mbali neti mbali ni Karine ko luka boulanger ya poto Karine azali na Kinshasa banda ko vivre vie azali na parler ya bien azali na kara bien banda otambola bien elle vivait très bien par rapport à ba chroniqueur ba chroniqueuse belé toyebia
oyebi yango na Kinshasa ke Karine elle vivait bien tinenge lelo alungwe akei babiri kutu bazanga nde Karine. Vous comprenez pour lisungi na bango babengaka lisungi c'était Karine Mokonzi. Vous mona lelo batutu ba comprendre que non babiri baza ba garçon de problème mututu a comprendre ngo yango moni ba délaisser bango la Chine etika babiri ba janvier ba koma mitelenga no soki na ba kitambo ba banda lo mona bango ndire bato ba yaka kobina na babar po ba pesa bango ba 200 francs ba koma bongo okomona na nzela diembela sazo tambola benga biri ya to sala émission moins $10 bo sala émission batika la bongo yo kanisi nga pena beret rouge nde na za boye na koti banda na bano tambola na divagation ya na sensité il faut bazala na respect à Karine Mokonzi aza marque à sala bango. Vous comprenez pour abir côté la bire azane lamba bien té abir azo vivre bien té kolia ya bien té makambutu ya bien té mama ngana zo zonga ka musika té lelo pona telemana na finga Karine Mokonzi funa zonga sima. Vous comprenez o pena to solo en tant que bateau il funa zonga sima. Vous comprenez na fandi vraiment na tena bi muto na tala ka parti ya mabena ete na tala pe bolamu na ye asalela ngai nini ya bolamu pour lelo yo o tanga kombo ya bire janvier c'est Karine Mokonzi. Vous comprenez pour tanga kombo e pas vraiment gugu gaga net masola momia no zolo ba poto wana momia na to ya ba star te ya star net nani abia berger la ba na ndako na ye mais ingratitude ga yango isala ke abenga na ndako na te ya benga na Karine to moni ser wana Karine tanga koma na poto Karine mutapesa ki kombo yo soka Karine akomi ko Karine wechi bongo mimi akoma nani. Pourquoi yo mukolo na jino ke ndoko changer identité bungisi kombo famille na bino olungwe mimi wecho komi mimi Mokonzi soki Myriam Mokonzi. Est-ce que ça a sens? C'est qu'à comprendre que moi na moi c'est ana gaz, ana personnalité. Il faut na sala ni na porter kombo na ye. Vous comprenez pour na zala pe marque na ba tu peux pas considérer nga yango comme ka Myriam Mokonzi. Karine mutasali poto mona ye lelo to banda obenga ye. Te ko comme pas na yo. Cela veut dire que vinange suki wana lelo ko héberger monte pas na o ezaka ka passage na eka kazole kana mais lobi na yo yebite Karine ya ki azaika de passage po ya ki te kamilo na mina parler wana prévenir que lelo azate lelo ça la vie na pe autrement pe ki toko ko leka Myriam wana comportement de mtelongo le nda comportement te batu baye barate que Myriam wechi azana kimpewa ne ya plastique kinini kimpewa ya plastique donc cosimanto monsieur Boren cosimanto ya plastique que non aza lesbienne azarana systématique na plastique akomaki na boule que non abana recharger Karine a mwasi ya mibali aza mwasi ya basité. Vous comprenez Myriam wechi to bat baye barate que azala lesbienne la baronne au monde na ki lesbienne na kotangelo peut-être au monde na mibali pe la baronne azala na bango moko ta so que la baronne te abira yebi bien te abira yebi Karine bien te abiri soki ayebi bien ayebi nde basani ya Karine bien po ya banoza na ye département ne basani malonga ye musala ne malonga na Kikongo malonga abiri musala ne ko laver basani ko bongisa kuna wana ezai makambo ya abiri te donc Myriam wechi mutapesi ye kombo apesi marque akomise lelo Myriam pona to ye bayo benga ye ya ba star c'est Karine Mokonzi. Vous comprenez la baronne mutapesi marque donc nazo mona kutu importance ya roloba kutu te ko te Karine nenga zaboye ye mutasunga parce que ko ya Karine et pas ya Myriam wechi nyon se change pour Karine na ba fan Karine azana ba fan no ba maman ya la Chine hein la Chine populaire de Karine Mokonzi donc ba choupette officielle bazana ba liboma na Karine bazana ba maman France D bazawana ba papé Femi bazawana hein bazawana pona ko soutenir Karine Mokonzi ba sala Karine Mokonzi ko tindele bilamba ba biloko oyo Myriam wechi pas profiter na simana ngo ba question yo ba réponse ya ngai mama. Est-ce que c'est vrai que les Chinois ba ndoki ya solo parce que ba soutenir muto azalo ko sirène na bango teto bengana biri po abira zandoki abira zane lonya ba omone lonya biri ya butu akoma memango tina moyi na be émission oyo nyonso mona ke to bengana ke na kati ya la Chine te kazandoki. Vous comprenez c'est kazandoki abiri ndoki janvier ndoki bakenda. Vous comprenez lelo bat misusu bazoluka bazonga na pe ce sont des sorciers tozo tala nan bakana bango futo tala abira lobi ke na génération pardon na équipe nationale parce qu'elle yé na janvier alors bon on va ça la recrutement sika ko bongo mi balende ka mbatika la parce que équipe nationale a kalezaki ko tongana ko fingana ye utaiza même na ba vidéo oyo entre bon na bon ba ndai ko tonga na bia abir mutunet abir ninga zawana ha asa l'équipe nationale rose aneti ndani abi o ça recrutement ba c'est ya miibi ya sika
baluka ba miyibi ya sika ba bilongi neti ba janvier ya bongo ba bimisa ngo lisusu wana tokondima équipe nationale osala neti nini tana ese vida succès c'est sila abiri azaki na succès tanga azaki pa Karine azo héberger azo liesa azo melisa ebisi ba chinois ke bomoni ye komona abiri ye janvier bo sungaka etanga azana problème ndenge ba sungaka biso tango Karine yo mona ke no bato yo bazana bango sans utile baza o to benga ben productif mutu neti abiri aza improductif ya Karine atala ke no ba o ifuna kata ba pembe na ngai ba kenda simplement ici o lelo tozo vivre vie mususu eza vie ya kozonga te ke na bando beta masolo ya abiri to ya janvier na instant donc baza ba produit fini mama ti ozo tuna okutu makambo na okamo hein to monaki appel salamaki na écran to moni absence ya janvier na abiri donc na tunie question appel salamaki la baron na bengaki nani yo kanti Karine ko benga bire abengaki abire afoki aboyo yamba te abire ko boya ko yamba pela Karine te apela Karine pas bire zo ndi nzamba bengi Satan po ba solola mbangu wazana hésitation akoboya te menzambe ne Karine te Satan de abire ne longia mabe appel ya Karine pas bire eza bénédiction na bonheur ezo ndire yo banda s'attendre que jo moko boye alinga ngai me jongo pe net mo kumba mais siko abengi yo ou soit nzele mo uteli to zela siko appel na ya bengi yo tale sengwezala siko wana ya Karine ezo ndire nzambe azo benga siko Satan ke noto boma na biso moto Karine akotikala jamais ko benga mutu neti abire pour ko salir na téléphone na Karine ezo mona abire asa la téléphone o Karine ko bengela ya ba touche abenga kia na WhatsApp yo mona kia Android marque nini téléphone ngo marque nini ngana lakisa nga yango téléphone ngai abir talo mona abir lelo na mekana ko expliquer na suka abir limbisa ngai abir ana vie bien te abir ana relation bien te ba relation nyoso bazaki na ngo ba bebisa voir que abir ti lelo polo la ta bien te na kaleson abir eza ya bien te pona vie neza bien te na dessous na yepe komi ko beba. Vous comprenez, c'est que vie à bir nyonso eza bien te. Il faut luka asala o babenga ke repentance mais ka kosenga pardon na ba baza liboso na ye ba sœur ba maman ba yaya ba osala nini ba kolimbi c'est surtout muto apesa yo vie muto abimisa yo frère na ngai ndeko na ngai mbali soki ozo finga ka Karine okozala kaka na malédiction na vie na yo tala vie à janvier soki yozo kokomita la tele sa janvier tala vie na nga janvier pas tala yo bomitala nat bozara bino mbale janvier a telle vie abir telle vie à janvier au moins appelant janvier ke bato bongisa abir yo peto bongisa po bino mi bale bozo kende elongi ndenge moko makambo nyonso ndenge moko soki tala abir vilain janvier vilain Hôtel Abir, azana ba problème, janvier azana ba problème. So tali nani Abir, azana ketia malongate, janvier pas na ketia malongate. Siko nani okabela muninga. Vous comprenez? Boluka ta moura po moura na mona bon moura pe ba koluka ete po moura za pedala tane ba pantalon basi bona yebite. Boluka nani okosunga bino. Moura pede mades. Yena habite soko opesa bino nini nani? Moura peda makila banda bu bébé. Première fois na mona bébé a pédé. Bébé pena muke azolela na bébé muke tala moni na voix moi na mwasi yango moni batu misusu lelo so bazo chance à finga Karine po batala mo o comprendre so ko fingi Karine te o tala mate so fingi Karine te ba Rolanda ote so tel lelo na YouTube o mona même na Facebook o mona ke sur 100% hein au moins ata 85% mon bozaka Karine na Karine donc Karine na ba fali ba bungi na ba jibe babungi na ba wera babungi donc ba tutu babungi etikali kaka nani Señorita la baronne lisolo eza na YouTube internet eza ka Karine donc na kosenga vraiment na ba chinois o ba soutenir Karine Mokonzi Señorita la baronne béret rouge répondeur hyper kit de Karine Mokonzi na yaki kaka lelo pona ko répondre awa parce que sœur na ngai mère na nga ona lia kana simane so na telemi boye na lati ba convaincre beaucoup de respect pona Karine Mokonzi a moninga ya birité masolo ya bir na janvier na betia ngo suka lelo. Vous comprenez? Souk na rolobango lisusu te parce que même yo nengo zana nazo peso conseil ba Holanda biri ko luka mwana mwasa batu te ana makambu na ye ko ya ko dembela to luka na makasi ko te to sala émission po ofula yo po omona biri a rotala mapo ezayo abir ata sali vidéo ye moko boye ba rotala te ata kangi photo a poster boye na WhatsApp to na ba rotala te po abir asa sila. Vous comprenez? Donc lelo pena na sali
suite fin ya masolo ya biri na janvier na kolobaka ngo lisusu te tozana ba masolo ebele wana neti banani ba blandino mar mwana mwasi mwa choko lilo atia choko ndire ngulu boye funa s'en charger kutu na parce que nanu na yete na roya baze ebele be pave moko gugu gaga bato bazolo bakio bazongi Karine alimbisi bango Karine alimbisi bango te Karine alimbisi bango ya munoko mais boye na mutema na ntolimbisi bango te. Pourquoi pas bino moko ba proche Karine Mokonzi peut ça railler conseil si bomuni mabe moko ezoya. Pourquoi pas bozelaka mabe s'éclater après on doit bise que c'est méfier na batu boye. Te mabe msusu baye bango te. Oto koyeba yo eza bolingo. O comprendre ti yo bona koyeba ke non lelo nazali na posa no na 12h yete. Moi mabe bandi. Lobi kuna 14h. Siko yaka briske ya bango. Neti na ko pesa o confiance boye ke no to solo na téléphone. Oyo ngana solo na engagé ke biso mibale. Ezate ke yo zo lisusu tiango ba voice pour nous transmettre pas intel. Donc l'Européen na lingana senga na ser na ngai nani kombo ezokima mwa muke nani Ariette Kajinga na pesi mbote sika zwami ser na Ariette Kajinga beret rouge yo mwana mabele na yebi ndengo vivana ba love no mususu donc zala na moi respect pas Karine biso pe to zana respect pas na mais sozo bunge pas Karine ngana na ba histoire no na maboko mais to a vitesse ya ko étaler oté na bendi frère mais pour na yebike na zana respect no pour Karine a respecter ka yo mais soki oké mabe Ariette Kajinga soda yeyo na rokeno pe mabe meto bendelo frère mais les restes na nyonso batikali na teba mbadi moko soda sa zonga ya bandeli musala chaîne nanga sikeza Chaleur TV officiel na osenga pe bo s'abonner kuna nazaka na 2 abonnés nanga 3 yo 3 voilà donc na 3 abonnés na posa vraiment ba abonner ba s'abonner mo ebele kuna na Chaleur TV officiel kuna zakaka rien que Karine so fini na 10h11 bon yo 3 abonnés ndeni abira comme na ba 1000 et quelques nani na chaîne bon yebite ke solo mabe yebana mukilumbi mame bat balinga ngote yo kanti bato batala biri kuna ba sepela nae bat mususu batala etele lungi ya biri nde komi mawa etele kecha biri nde komi nyonso batala ba sepela nae te ngai de wana za ba fidèle ya solo ya ngana yo na yeto ebani vraiment que non ba abonné na nga siro na koza na bango ata 4 mais bazala pona ko finga na ngai tende na fingaka ozo comprendre to sala mbongo te na kombo ya bato yo bandi ko finga mutu po bato batala yo babiri bakoma oluka sala babeza ya fingi Karine po batala ngana ko sala ngote ngana royande ko répondre bato ba finga Karine ozomona na ko répondre ba Miriam Wetie pave moko gugu gaga mwana mwasi moko maboko makasi akuba na royana ko répondre na ko répondre bato to ba finga Karine mais na ko ya ko finga bangote po ko finga za dérangement donc na ngai na pesa ka mbote na bayangai ba vie bazo soutenir ngai o ezala pena que son abimisi téléphone na bengi mbala mo bayambaka donc na repesa mbote vraiment nanu na JP Kosi l'homme de 1000 milliards 1000 perpètes na Montréal vient na JP Kosi l'homme de 1000 milliards 1000 perpètes via Kangi pena na Montréal wana na pesa mbote pourquoi pas na pesa mbote na bilanga ya blouson l'homme qui retient les bâtons du commandement de la sapologie africain samouraï prêtre samouraï na pesa mbote pourquoi pas na pesa mbote na Jata Binto de l'Antam na pesa mbote pourquoi pas na son Feli Idrisha la un prêtre parmi les prêtres beret rouge yo naza wana rien que pour na resepelisa bino en tout cas ba remarque na bino ba directive na bino nde yango ko sala nga vraiment que non nazala na sepeliser na nga na ebite yo nde muto sala émission nga na clôturer ouais bon mabanga et puis mabanga pas la baronne mon nge pas la baronne signorita ndenge to sola ka ndenge to sala na linga pena signaler que non big manager na biso po ko finga oyo eza na ngomba misala ba biri to tikeli bango kala mingte ba mona na bimisa mwana moko mukuse ba na bimisa ba soda moko mikuse boy ba roya ba no répondre ba net ba biri biso to tikeli pena que non na pesa programme na biso kala mingi te tozo kende déjà na ba featuring avec Karine Mokonzi parce que manager na biso azalaki awa Valentino asi azongaki pona ba raison personnelle obiso moto ba stratégie to sala pona musique na biso aza déjà na Paris nde nazo loba boy donc ngande mutna tikali chargé awawa yango nazo senga na ba charge na ba défenseur oyo nyonso ayebi ke il faut à soutenir Karine Mokonzi oyo nyonso esenya sala promotion ya Karine kozela te batindela mbongo na $50 ba mama na batindela biso ba papa na batindela biso les cas na chaîne télévisée sala promotion ya Signorita la baronne et sala bien soko lobela Ferré zala mpanza Ferré solo belara jibe zala mpanza jibe soko lo belara Karine zala na mami na biso to fonctionner ndenge to fonctionnaka en tout cas Karine Mokonzi liloba loba na yo ezaka ke zala ndenge zala mais
keba bimisaka gauche bombaka droite pour ma beza makasi nani aza nani to yebite il faut aux moi souple par rapport ya bateau bazan entourage na yo et ça vraiment bien le Béret Rouge et wana. Merci vraiment. Voilà, c'était la Béret Rouge, soldat ya Chine. Hein, déjà bomoni ya ko répondre à Biribino sur l'année qui émission monnaie comment est-ce que Abira Demera qui la baronne soldat pe la baronne la quitté yo ya j'espère qu'à répondre ne mourra bien. Karine Mokonzi la baronne de Béret Rouge lobby faut au moins moi bien moi musika quoi toza batu Béret ezala main et à mon frère batam to c'est qui sont lukoye bana sela ko sekana ni neza wana parce que to biga mukile comment on m'a bien mutumso ko envier yo mais en soi aza mon maramna mususu. Merci à batunyo so balinganga batunyo so soutenir ngai la famille Kiambi Lionel et Poiti les grands DJ Mohamed Bekam l'histoire vraie Benzema de la presse Joyce Tumba ma copine Bogart de la presse bonjour à toi Mirakin c'est Montréal on est ensemble pour la vie. Donc d'ici là, portez-vous bien. Tout koutani lisusu, moi mikuleza koya parce que là c'est bien on a zongi pour nous informer bien parce que là je qui moi une semaine informer qui bien suite aux aïna moi problème technique. Maintenant je suis là pour nous servir au bien des gâteaux salak. Beau s'abonner, beau commenter. Beau aimer émission na bino wana et beaucoup ambassadeur na bino vraiment na za nango pour ça. Merci na batno so balinganga et aussi na wona so balinganga ite wa manga azaka wana sa mo sala na des ala kaka. Voilà, ezaki wana Béret Rouge soldat makasi ya Karine Mokonzi. J'espère qu'à répondre à Bir et puis à lancer message na ba chinois nyos puis na signorita la Karine Mokonzi la baronne. Voilà. D'ici là portez-vous bien na tiki bino tonton Sky tonton Smith wana ba ibangai ya motema kwa na tiki bino bola d'émission na bino bo aimer bo s'abonner surtout et partager mes missions wana waza posa mo libanga waza posa moi appel numéro na ngezana bo benga bo hésiter te bo yambanga moko bo swana ngamoko. Voilà na tiki bino poto zonga tukuta na bino peut-être la semaine prochaine ou demain encore un nouveau numéro émission à bino fort vert. Au revoir.